Bonjour, bonjour, bonsoir à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble savante, maman mignonne, Karane Tolobaka, Toyaka pour nous servir, Pino. Vous servir, c'est notre devoir. Je salue tous les abonnés de B52, la mignonne officielle, de partout où vous êtes. Si c'est pour la première fois, Karane Tolobaka, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir et n'oubliez pas d'appuyer la cloche des notifications. Pourquoi nous sommes venus aujourd'hui chez B52, la mignonne officielle? La grande famille, si nous sommes venus, c'est par rapport à notre film qui vient de terminer sur Belle Vie Télévision. Que toujours pour faire des analyses de vos films, de nos films que vous aimez beaucoup sur Belle Vie TV parce que film oyo la biso eza ba film moko oyo batu baza vraiment kozala édifié ndenge ka balobaka que art o bandeko na biso bazo sala ezoko faire partir na éducation ezoko faire partir na éducation. C'est pourquoi nous remercions beaucoup Belle Vie Kandi, la poutine de l'écriture, pour ses œuvres. Misala oazo sala ya kitoko touti komona film na biso Josué en 8 et uti koleka. En tout cas, ce film a été nutritif, si je peux le dire. Ezaki film moko oyo et nourrir batu na ba esprit ebele. Film oyo ya Josué en 8 et nourrir batu vraiment na ba aspect ebele. Ce qui totali na tous les cas, je remercie Dieu. Pourquoi? Parce que to monique Davina, papa nenga bimelié dans sa conclusion. Papa nenga bimelié et puis à reconnaître, à endurcir motema tenenge mama Esther azaka katina suka me azaka ko résister nenge ka Bible loba na biso ki si vous écoutez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Eza na batu mingi lelo na mokili na kofungola ma parenthèse mukie tozali ko sala makambu oyo tozo sala selon biso mais pas selon la volonté de notre Dieu. Makambu obiso tozo sala la grande famille ezoko mema biso na ba débauche, ezoko mema biso na ba makambu ebele. Mais na film oyo, moi j'ai retenu beaucoup de choses. Na retenir kozala mwasi malamu na libota tona famille mobile na yo ndenge komela kindeko na biso Grâce. Si Grâce n'était pas une bonne femme, alingaki tangu Omar ebengani akende pas mama top te. Mais tellement qu'elle était une bonne femme, famille mobile bazo reconnaître ba bienfait à mwasi, elle a été accueillie na famille ya mobile na ye. Babokilon ba seme ki na ndelié penza tina suka to na suka mimi malgré azoko pelisa misume grâce à alobeni ko tate lote mais mama top yemoko azwa ki penza monopole ya parole pour na koyeba na ko talisa mimi ba mauvaise habitude o yaza nango puis rancœur o muto aza nango. La grande famille kosala bolamu eza mabete, mais nous devons savoir une chose que batunyo surtout o to sela bolamu basepela ate na bolamu wana batunyo sotuti mutu msusu yozo sele bolamu mais azomono neti yo nde kakozo komila kisa. Or que toi quand tu le fais ozo salango na bolingo moko boye, tu te dis que non, c'est une personne que tu connais depuis ceux qui mutana za ko struggle okotika mutana bongo te ko lukanini o edende ko wana mais ndeko ango ye moko akosa nini na envie o tokomi nango na monde lelo oyo mutu nyoso to alinka ye a apparaître azala ba mona payer ozana libala na yo muninga na o malgré batunyo surtout te bazala babota mapo bazala ndenge moko. Je dis toujours ceci que toza même na mama pasa babota mi na libumu moko même mutu na mutu abima na ngonga ne bana mapasa jamais babima au même moment pouf deux bana babimi au même moment même ba triplé mais basali 9 mois bango surtout na libumu moko mutu na mutu akobima na tona ye. Donc c'est-à-dire mutu na mutu azana eloko na ye o nzambe atakati na ye yo sikoyo il faut toujours oser la tope osenga oyo ozana ngo posa epa nzambe parce que nzambe pesa biso monopole wana nzambe lobake je connais vos problèmes, mais j'attends que boye langa yango bo exposer lengango. Moi je pense que ceux qui ma Bible même ceux qui m'ont sengi papa na li pajama papa repesa mon ana libanga combien plus forte raison le Dieu créateur, le Dieu qui nous a créé nzambe oyo anzima kotika
kiti na ye ya bokonzi atika kiti na ye ya bokonzi pona koya kozwa esika na yo. Il a été crucifié. Azala crucifié, humilié sur la croix pour que toi et moi tous allons sauver. Ce que vous en pensez, je ne pense pas que ce qui au sengi avec amour, paix, sincérité na motema na yo nzambe wana otalo kana misu, je ne pense pas. En tout cas, Belleville Kandi et tous les acteurs nyonso ba jouer wana ba jouer tellement kitoko. Tellement kitoko to moni sort ya mimi ndenge sukeli mimi ko welisa na vie to ko envier na vie eza na sens te tango ya kei na vie ya Vini vie échangé et il a évolué dans sa vie. Toke sikope na côté ya maman na biso papa na biso ala na mwasi na ye. Tomoni pasteur Turbo tanga yo kotala bango. Pasteur a déplacé qui chèque pourquoi parce que boya qui peut-être que pour la naju. Mais bango tellement tozala ka bandimi. La famille makambo yoko eza makambo solo bandimi belé to fongola ba Bible na biso ka ba dimanche. Ba dimanche musu po mona mondimpa o fongola ne Bible te to koma kana ba téléphone. Pasteur Turbo Salanine a vu chèque wana à côté ce qu'on a kati ya Bible mais bango ba accuser mutu na likambo o mutu salité. Nous devons faire très attention avant d'accuser une personne. Vous devez avoir de preuves tangibles. Vous devez avoir ma preuve o ba makambo o izola que non mutu o nda sali likambo o yo po o accuser. Mais au jour de nos jours batu bakoma ko accuser mutu kaka pona koyoka. Oyoki kaka boye yo tango okendo ke beta ngo lisolo na forme moko boye oke lobela ngo na ndenge moko boye opesa ngo forme donc batu ba yini na mutu po kaka na likambo yo o vérifier même pas oke o explique message ekei pasteur na biso Turbo réputation beba ki heureusement pasteur Nabiso Turbo azalaki vraiment mosali ya nzambe ya solo azalaki lokola basali ya nzambe mususu te o bazalaka yo ki boya azalaki penza mosali ya nzambe solo. Il était toujours sur le pied de son père le Dieu tout puissant. Tomoni o eleki wana en tout cas God bless you bela ma inspiration a boye eza ko édifier batu. Et ça penza ko édifier batu makasi. Ngai personnellement na ju ba appel ebele batu balobi nga même maman B52 pourquoi t'as pas fait de analyse pour le film Josué 1:8 j'avais dit non je veux faire l'analyse après. Non ça la analyse après film na biso voilà pourquoi je suis venu et présentation ya film na biso sous saison koya le monde. Film il y a donc dans 2 jours tozo déjà dans les lots je pense tozo teaser il y a les lots tozo peut-être teaser ya film na biso je pense lobby déjà film na biso et kozala disponible na Belleville télévision. Misala malamu kaka ndenge ezalaka toloba yango toujours ba film na biso oyo yona nu o tali film o te Josué 1:8 en tout cas kende na lombango na Belleville TV okolandango du début jusqu'à la fin okozala édifié na partie na oyo kozwa okozala nango édifié parce que bandeko na biso tang bayaka na ba présentation ya babiloka boye ezalaka juste pour na ko ajouter en plus likolo ya oyo biso moko pe toza nango. Merci beaucoup à toi Esther MM ma chérie de tous les jours de tous les temps. En tout cas que le bon Dieu te bénisse là où tu es. Je dis aussi un grand merci à tout le monde. Bato nyo sobo soutien arabe. Biso na B52 la mignonne officielle de loin et de près. En tout cas nzambe azalara toujours na bino. Toza musala mais je te dis na sala mo loko yo na sala mo loko yo et au sala biso bien mingi. En tout cas abonnez-vous kaka ndenge tolobaka. Oh la mignonne, la